En tout cas, Nazaki Mutumoko très compliqué selon Alliance à papa. Donc papa wa botinga aza quartier. Do asala ba cérémonie azo ba drap rouge azipikanga. De na kuta ba camarade na mela ba makila ya ba mbwa ya ba niao. To pesi premier sacrifice na boma leki ya ndeko na ngai. Pour na boma ta très beaucoup ma dimension ko limu sabilo ko bo sacrifier na sacrifice moko ba tona veni. Donc ça peut possible ko limu sambongo eza na poche ne ko na poche nanga. Voir même que na kuma ki na dimension que so mutabungisi elo pa bango bando ya lukangai. Donc et comment il se que na pesa sacrifice a mis ça tout. Babiloko esimbi tanto kwa yo moko il faut les cas parce que biso le quoi alliance on a so déjà kota qui déjà mode mais ça sauté Koufaki déjà tant mon frère a kangami et puis mon lit mon qui bah lui panique bah me dans l'hôpital bah lui bah qui nous tient à mort qui a la moi ça la quitter les qui n'a ngai à côté la mort qui tient à mort tout bien un prophète tant moi n'a pas bien un papa en tout cas frère on a eu ça kawana ya leki na ngana minito azebembe akufi papa el corps est tellement qui na mort papa yaka donc na mati moto na zoya moto ato anga kwesa na terrasse na ko comprendre ba sina bigeno déjà place do kende za sina bitumba amen na mo kende makolo papa tina komi na hôpital na koma boye ba zo le la libanda so mon âme na yi je comprends, on a senti âme dans le monde des esprits. Et ils ont dans l'hôpital. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Shalom, bande konyo soba na nzambe, tout sinon mbote belé, biskapi bozali. Je crois que c'est votre humble professeur Samuel Erika Sogo. Votre présentateur, il y a une émission, il y a Bravo Jésus, il y a une émission derrière les masques, il y a une émission aussi sur Grâce à Dieu. Émission Grâce à Dieu, zali émission Oyo. Bato baka kotata la bolamu ya nzambe makambo nzambe asai bango. Grâce c'est quelque chose moko eza immérité et loko mérita ki yangote mais l'Éternel Dieu a fait grâce que au bika yango, c'est-à-dire balobaki na yo que des fois par rapport à Josan nango ko balate mais Dieu a fait que yo bali grâce à Dieu na baka ezali émission moko un peu donc c'est-à-dire nzambe asela ka mutu ngolu na oyoyo a mon na quatre parce que même Christ Jésus avant qu'il abotama remarquez lorsque ange aye a compris ça ko annoncer Dieu a trouvé grâce likolo na yo et puis nzamba ponio donc grâce à Dieu ils allaient émission et ba miracle au nzamba sala bato ebele je crois que yamba qui est un homme de Dieu c'est un grand c'est vraiment un grand c'est un apôtre oyo vraiment il faut contexter zaté ce n'est pas un apôtre il y a YouTube mais c'est un apôtre de l'église il a vraiment une grande communauté aux représentants légal mais lui, il est préféré d'être Oyazanango par rapport à mission Nzamba appréciée et puis par rapport à la simplicité naïe, je vraiment estime pas naïe, c'est qui cet homme-là, na combo toujours dossier compliqué. Donc le vrai nom naïe, c'est le prophète Abraham. J'aime ça, parce que c'est un père et à plusieurs nations. Dernièrement, je crois, Yokaki, Makambo, Maman Betaki Gazon Anganga, mettant à côté un dossier compliqué. Vu que Makambo est compliqué, à côté un dossier compliqué dans Zambé, où il y a compliqué Mambabatu. Et puis Dieu a compliqué encore une fois. Et les lots, maman, Zako Kangolama, Banane Koubate, Banababali. Les lots, encore une fois,
Tozanaï, vite na kemi kopesa merci mingi na notre DT Dinige Mosolo ou api na kati ya technique yende afandeli masolo puis to bosate notre cordon Eliache et puis papa na biso Ben, toutes les régions sont finales que nous Mbote Belé sans oublier Jacques et puis papa na biso Zara na ke directement kopesa l'homme de Dieu, l'homme yabaka compliqué. Shalom. Shalom, papa. Boni papa nanai. T'es un Zambazo Batela. Zambazo Batela. Vraiment, je suis vraiment très bien encore une fois. Quand mon ami Koalelo, vu qu'il m'appelle, tellement ébélé, na maman ou les cabinets awa, les gens ba beninga, mingi et puis que c'est vraiment un homme sérieux. Oui, s'il y a des sérieux, na maman Zambe, cet homme, c'est un homme sérieux. Bolandate, ba cas compliqué parce que yenza ma benga na ba cas où ils ont compliqué, ba médecin. Compliqué la dossier mon takota qui prison makala dossier mon a été compliqué au côté qui demande moko ba limusa ba cote même na landa qui de komonga moi c'est abina ngaki ba cote na ye limwa qui na université mais lorsque tu as prié pour elle le quoi zanza ba compliqué et ba cote wana esani ezonga. En tout cas merci beaucoup pour musala nzambe mazo pesa yo puis nzambe mazo sayela yo merci beaucoup na moni weli biso isusu ndeko na ebité l'homme de Nzamba a compliqué et a compliqué Sony pour notre frère. Vraiment, déjà commis moi en église parce qu'il a comme déjà serviteur. Alors, il y a makambo yo ngana robate mais yé mo témoigner makambo ya moni na le ministère nga azana présent et puis peut-être ceux qui yé à lobby et nga peut-être on lobana sima. Ngaki moi na to bano na témoignage ya moi na azala qui mon pagan non plus pire un grand féticheur papa na qui kache mune na yebani na matete qui sait so na Kinshasa awa mais papa initia qui mo anaye et moi n'a pas comment qui ko sala d'incarnation moko terrible mais dans zela il y a prophète Abraham l'homme de dossier compliqué nde moi na o le ko mo sala dans zela ya ndekone moko na kadala ndekona ye moko azala qui fidèle à quatre églises et à Bethléem solo et lelo notre frère a commis serviteur azo kamba pe église oyo moko ba église dango azo kamba selil moko la kimani oyo azo kamba. Gloire à Dieu. Je crois qu'on retourne nos questions un peu moins belé en tout cas lelo dans un peu strict et puis lelo na ko compliqué puis na ba question donc lelo na veut vraiment me supporter. OK parce que là la qui pone nga siko un cas qui est un prophète. Merci beaucoup. Malgré un journaliste. Papa Mbote papa. Comment on frère Jacques. Frère Jacques, bah deux serviteurs. Oui, nous avons serviteur. Pasteur. Non, frère na quatre églises serviteur. Juste le cas bien aimé dans le Seigneur. Oui. OK. Papa lobby, papa nous a fétiché, je crois, les témoignages, les alliés, yo moni tozala kiwana. Donc tu le maloba. C'était comment, Isaac Minini? Oui, témoignage les a vraiment makasi. Témoignage les a vraiment makasi. D'ailleurs, makambo papa lobby kaka nenga lobby kanenge ezaleli. En tout cas, nazaki mutumoko très compliqué selon alliance à papa. Nazaki très compliqué, vie nazaki compliqué. Et maintenant, on a passé parce que nous avons commis serviteur dans cette église. Donc, vie nazaki très compliqué, nazaki mutune bo mon aboité. Donc, papa wa botinga aza katier. Yomwe ba katier bazala des fois sanza nyoka dans tout cela, zaki ma katier. Papa sala ba cérémonie mabe envers. Oui, Aza jusqu'à maintenant. Oui. D'accord. OK. Voilà. Continuez, oui. Asala ba cérémonie trop envers nga. Donc lorsque nazaki banda bo mwana na nga. Ozana quatrième na famille na bino? Ngai naza mwana suka na famille. Mwana suka. Oui. Dali naki quand même à côté. OK, d'accord. Voilà. Papa. Lorsque sala ba cérémonie voilà, ezaki jusqu'à que baboti biso 5. Mais na 4 5 wana 4 bazana papa na bango, nga pe nazana papa na nga. Mais na mania séparation ya maman na papa na bango konde sala que maman a retrouvé papa na nga waza katier. Desko sala ba cérémonie parce que et comment oluka séparation entre maman na yenda bakina consacrer moi na ba cérémonie mabe. Parce que nga nazaka mwana moko mobali. Bango tout basi siko nga moka mobali. Ndalinga ke nga na landa lokolo na ye. Doit sala ba cérémonie azo ba drap rouge azipikanga. Lorsque sali ba cérémonie après avoir ko sa ba cérémonie wana je crois na ba 3 ans sa ba cérémonie wana na vraiment mamuké. Alors lorsque né comme na 14 ans devant biloko na eko rattraper nga et kanyinga nazaki vraiment saisi peut posséder na l'esprit na ye. Donc nyo surtout na ndako sala nanga mo ndako muyebate.
donazaki mutu moko na kota banda kwa nganga mais malgré o ya tiaki mais m'esprit ne banda da kwa nimenga tiamalo sina koma na âge à 14 ans na kutani na baninga mususu bien te mili na ndoko la mili moko très compliqué de lisusu de na kuta ba camarades na mela ba makila ya bambwa ya baniao. Imaginez-vous que nazo zwa niao o ezate ke ote ba bomi ba lamino niao zui o meli makila na ye eza ba recommandation bando pesa biso panga na place tando kenenga ngana za ndundu baza mapasa baza bandundu tokenda kuna kata biso banzolo na zangina banzolo wana nazana banzolo wana mais comme na batamoko bakomi ko senga biso so ba sacrifice. Donc malgré papa ça que ba cérémonie oui mais yo moko pe o mali pe ko luka pe o matsape dimension c'est ça non voilà donc o tika pe à papa o kota kota pe donc voilà. o mata dimension na linga nazana ko voilà na mata na mata OK na ba mania na ngasi ko ya yo moko voilà so tema pe na zai pe na ba ninga ensemble tokendaki tozaki ma tellement ebele ko kota ba place na mabe parce que ngai nde lorsque tu es comme un sacrifice, tu peux si premier sacrifice. Na boma leki yande onangai. Premier sacrifice, tu peux si sacrifice. Deuxième, babi ke pour na bo mata très beaucoup ma dimension ko limu sabilo ko bo sacrifier. Na sacrifice sous moko ba tona veni. Et après avoir fait cela, nde ya ko ma siko que na komi na pouvoir moko vraiment ya makasi. Donc na zape possible ko limu sambongo za na poche ne komi na poche nanga. C'est possible. Oui, nazalaki voilà, ça déjà passé. Nazalaki possibilité zalaki que na mbongo za na poche na yo moko. Mais na limu so comme pa yanga. Batu pembe na bando le lanzala te poso le linzala yeba ke na kosa ba cérémonie du coup ba sardine wana za ba maison batu. Yeba ke omono na kata market. So na biso ke market a pamba fongola yani loko yani lokote. So na betika code fongola lisusu fongoli omona biloko. Voir même que na komaki tina dimension que so mutabungisi elo pa bango bando ya lukangai au monde so bungisi elo wa epa na ngai mais jaki na bungisi elo mo beona tala batu ba do ba ye ba etali sandi pananga nazalaki posé ça bon que so boke na ndako mama abungisa mwana na ya bébé mwana ndako mwana limwa mais lorsque ba ye pa nga vanda pa biso ba ye wana oteto bungisi mwana lorsque ba ye pa na sala ba cérémonie et bah c'est mon salanga bi place moi na kei muta yibie ma sœur talabo ayiba moi na kata ndako mais ngata na fandi place na sali ba c'est mon ngabi ne bozonga be beaucoup ta moi na ndako na chamba lali et quand na loba kei ba kutu moi na za olala kana lobaki donc et comment il se que na pesa sacrifice a mis ça tout pour na ematisanga dona comme la dimension très élevée na monde na bangwana. Alors tant na ndiko meka en tout cas esimba kité babiloko esimbi en tout cas yo moko il faut les cas parce que biso le quoi alliance wana so de kota qui déjà mode mesa souté donc yo obligé auto samaloba na bango ata so ke sala boy sala la libanda combien de fois na ba toilette là na kata toilette na line na toilette là na douche na line na douche donc ndenge bazo ekomoninga ndi na sala na la tili ko banzete maloba na bango yango na zoto ça donc ceux qui désobéi eza passe so na comme la dimension que lorsque ba singa na sacrifice comme moto zaki plus important so comme linga difficile te mala linga prier mingi et comme linga difficile na sala rien allez ngamoka mukoloka moko o ba singa to katelio 3 jours na 3 jours wana so que lo ane 5 minutes en tout cas yo mo faut kende na forcer l'autre. Troisième jour, lorsque comment ngamoko na ki vertige na koi et lorsque na koi bongo na ko saute Antoine kei ngamu na senti ke na bimi vana nzoto na ngai na kei et na moni vome ke ba to ba zwingai ba meminga quelque part na moni ba no beta ngai so na minute sana ma monsieur les gars na ba souté pour lorsque na sutuka donc ezaki impossible na sutuka lisusu mais lorsque na sutuka na mona maman na mloko na hôpital l'homme na hôpital so tana bois qui misu panzi ne mona papa na ngai père Abraham dossier compliqué ngana bengi dossier compliqué ka te mais l'homme du moment donc ye mutaye wana ayaka wana abanda prière tita ngai na ki ko zo et puis ko zonga na nga tita na zonga na nzoto na nga na lubango na mona ye tita na lala bona mona ye azulo ya wa a récupérer nga na maboko ya dendu ndundu bazami bale mapasa
Donc, ne va pas savoir de nous dans voilà. Baza bateau, batakisi, babanganga. Bazaki banganga, bako kata biso banzolo ko wana biloko baba kotsa ki biso kuna. Bakangi nga basinga mais la carte na esprit nanga nazomona papa ayeti place ba ni bitumba na bango. Aya réclamer nga tita bazwi nga bazongisi na nzoto nanga. Tina sutuka bona na hôpital. Mupanzi nanga na mona papa mais ba mama déjà libanda bazo ganga bazo lela. Oza déjà projet que faut ba ketika nga na morgue. Donc na kufa ki déjà nyonso yange ko malili. Nyonso do na kei. Ba mama libanda espoir ezaki sauter. Ba lelo ka depo mama yete. Même ba la maman ya témoigner. OK. Ba ce moment ya témoigner parce que bango tout ba comment déjà que na programme ba no sala ba contribution ndeni ba sala ba ketika nga na morgue. Voilà. Donc nazaki ma limité place wana. Nazaki ma limité concernant yango. Moi quelques questions. Tant papa obi bobo tami 4. Voilà. Bobo tami 5 bango 4 hein. Bango 4 papa mususu. Voilà. Yo momo na mobali na papa oyo na papa na ngai. Voilà. Mais maman yakina bandeko nyonso et pas ya papa. Ayakina bango. Na bango nyonso. Alors tant mo sala ba tant ozo ko kota ba maison est-ce que papa yebaki to papa yebaki te pour matsa ba dimension. Bon, oui la spiritualité esprit za sensible. Esprit za sensible. Pour mutu lorsque bazo contrôler déjà la spiritualité mouvement nyonso sala ayeba. Siko soki zaki nzela nzambe ni na ndolanda alinga telemelanga voilà OK mais le point de que kana lignée moko na ye moi telemelanga ezate voilà ba cartation wana oyo nyonso na ko sala tant ba o recommander yo ko sala ba ne pas basi ba mo na ndenge bozo sala makambo wana bango banda ko mona ngai ndi na ndo saba cérémonie wana ti mais banda ko ka mingi Jacques Salibo mais na kata ndako na zabe mutu mabe parce que lorsque il comment quoi animer na biloko na koma ki kuluna di mania facilité na ma osangana mikolo voix na côté le tokota na ndako plus de 15 fois batonga na côté la bandako bando akana basango me bango moto wa bomona ni na saba c'est puis qui moko ba interdit famille yebate donc à part papa nangamo c'est fini. OK d'accord. Et une question ozo matanga siko kan ngozoloba parce que monde des esprits ce que j'ai beaucoup retenu pendant le lobby monde des esprits est sensible. Voilà. Ce que j'ai beaucoup retenu. Deuxième chose, on a retenu pendant le lobby que tu dois obéir dans ma campagne bazoloba. Si obéir, tu recoufres. Ah mais oui. Hein? Oui. Il y a de l'homme balé. Oui, mais au plus dans les sommes makasi. Vraiment. Eh, bah on ensemble de l'eau on a besoin de baser les sommes makasi parce qu'il est loyo. Bah on ensemble bazo comprendre sensibilité maman nzambete. Vraiment. Et puis les lots bah ngape ko to saté. Vraiment. On a monde ténèbres. Il faut respecter même aussi les temps. C'est que sur la muka iné. Donc, azan mais moi, c'est que la muka iné, on a fatigué, gêné, on a estomac bandi. Mais dans mon éternel, on a gêné. On doit respecter l'histoire moko. Zaki na son a lobby squad on comprend. Et bah il saka gouverneur on a pour asimba ni na malamu pour longwate. Babi fungola ka dal ya nini oyo yebi wana chaque ine zoka kopo zoka babiloko wana omelaka yango et c'était ça oui. Et il faisait ça et mais un jour babi bimo ba ipo ba escalader ba baba kuti pena gouverneur na la muki na butu aokengela kengela lekile kina sima donc à ça tobola ni mo dal wana oyo alia kabiloko wana ça dit azo respectant pour abattre la bokondi. Question ya suka. Question ya suka ndiko na ngai. Ba carton no sala ba na yebate mais ba ya ba yo kaka sango bona bo. Pour le moment papa na maman baza ensemble tout bakabona. Non, baza sont ensemble été. Ça fait combien de temps? Et ça les gars lorsque na commis serviteur. Na commis serviteur. Oui. Ba do balandi yambo to pesa l'homme a un dossier compliqué, Maloba. Je crois ses frères, en tout cas, aidé Bissomoni, surtout nous les serviteurs de Dieu. Il y a comme on disait à Jacques. Il y a un appel de Katinae, mais le monde éternel on est détruit parce que ça peut moi na souka. Parce que moi na quand mon quoi mobile. Donc papa ni m'a sacrifié moi na un mobile pour la makamamabe. Pour un sacrifice. Donc il voulait et a coupé ça moi pour un sacrifice. Et les loyaux. Je crois que l'ami frère Marambalobi. L'homme de Dieu, c'était comment passer tant que vous êtes dans l'hôpital. Il y a une méga rencontrée, depuis les loyaux.
akoma serviteur na ba yaya na ye ya mwasi abando sambela pananga OK nde yaya na ye boyo bana mona te ke na temps yaya na zo sambela mona leki na ye te déjà yaya na ye ya mwasi apesaka na sujet ya prière pona leki na ye ntango ye na prière ye moko mpo azalaki na baproblème mpona bandeko kolandela baprière alors na kolandela ye yani na baprière nde yaya na ye amwasi asinga bi papa en tout cas à part dossier na nga nazaka na leki na biso moko boye en tout cas vraiment il faut papa vraiment osambela mpo na ye olukata jour moko nazwa na église okende ntina ndako osambela mpo na ndeko na biso yebika biso basala nzambe par rapport mpe ya temps tozalaka nango te bandimi tozalaka na mondimi moko te bandimi baza tellement ya mondu za kobenga o boye papeli yambaki te oyebi te naza wapi naosala nini qu'est-ce que je fais voilà et puis mwana boneti de yana yaka na prière na ndo ande yani ba prière ezali na problème zemendo ko compliqué tout ça aina problème ko bota ba complication makasti yana ya boti amuni nzambe la ngai amen ndeko ko loba bino en tout cas papa faut ndeka mobali wana nde sikoyo na zwa tante ya okende kuna nde tangu ye frère akangami dans le rôle ba kufaki déjà tangu frère akangami et puis molimo ne ki nde bazwi panique bamemi na hôpital bamemi na hôpital babi bakino tie na morgue ya na mwasi azalaki te azalaki na wenze donc babengi na te babi non ndeko nakangami to na hôpital akufi foto ke tie na morgue bazolela nde ya na bi te avant frère oyo leki na ngai akota na morgue to ke tie na morgue tobenga prophète bandilo prophète nani ya tobenga bi mu déjà kufi ya ngabi ya bi jamais nde sikoyo mwana akobenga ngai tant mwana akobenga ngai papa en tout cas frère on a ebisaka wana ya leki na ngai na minute oyo azebembe akufi mais papa eloko moko na lingi osala fort avant el corps etelema ki na mort papa yaka papa nazaki pe na bokipasho mosusu na nabi debisi na zoya et oui ça va 30 minutes à rappeler na papa 3 heures de temps pendant comment après 3 heures de temps d'abord c'est la ngakaka ndi na démarrer mutuka na ko maintenant na ko ngoya ba pileni male toboki depuis na mituka na ngaya liboso etoboki papa na tiki mutuka na zui moto yobika biso ba wewa to na mati moto na zoya moto ato anya ko isaka na terrasse na ko comprendre ba sina bigeno ya place do kende za sina bitumba sina komba papa na bisi moto na kiti na bite na bito oto papa na ngabite na za musala nzambe na kende kamo ya prière alors ba sino le na monongo bien te pina na ngeto boki mutu moto lo ko isaka na terrasse en tout cas kitana ken makolo papa lokola kaka ndedo tamula na Saint Esprit amen na mo kende makolo papa tina komi na hôpital na koma boye ba bazole la libanda papa to na komi na sentir déjà esprit de mort au moment de la muta kufi so mo âme na yi ezo comprendre na sentir âme ya mutu na monde des esprits ezo yenga na hôpital au contour hôpital donc na koti na moni frère alal na hôpital balali si non déjà ba médecin babito papa tondo je la prière ndeto ndi ko sambela ndenzamba lobi nanga ke eza na incarnation eza na ba sacrifice mwana akufi liwa ya maboko ya bato mwana oyo zamba kumko sola nanga na monde spirituel ayisinga lobi sambela pona mwana oyo ba sacrifier ye et pas ya papa na ye de na tuni mama na mama papa za wapi o papa za te ebi mama oyebi musala mobali na sala kala blaki mwasi mama bi oui papa na yebi ngabi bi ke liwa eza liwa maboko ya bato abi papa mwana belite ala moka ki bien ka vertige kwa etomemi abali ebembe ngabi si mama ozondi makesuki da sambeli ke mwana oyo akozoka la abi oui papa ya papa na bandi ko sambela pendant 4 heures et demie pour na mwana oyo prier pour ko wela le suda bato banungo lo bi bale wana e ko bitumba ba guerre des esprits bitumba nzoto me molimo na la prière papa. La prière c'est une arme. Amen. La prière c'est une force. Amen. La prière c'est une solution. Amen. La prière comme il s'appelle na kata libulu. Prière comme il s'appelle na papa. Prière na toki dans le moliveste. Prière. Ndesi koyo ami ya mwana comme kuzonga na nzoto. Papa, ami ya mwana comme kuzonga
na nzoto buli meko ozonga na nzoto mbalama mo lokola mwana ningani bato bagangi ba crier d'hôpital na ba docteur bagangi mwana akofungula misu papa taka fongoli misu na bi gloire à Jésus tondo prière je demande ça que prière ya pour le boto de la prière pour ravir âme na ye tondo obunda na bato wana pour ravir âme et on a ravir âme spirituellement dans la prière après ce qu'on a bandi ko coach ça esprit ozongi sa molimo na ye par les autres déjà na komo ko zongi sa ko âme molimo âme zo akati nzoto na komo déclarer mbala mona moni mona fongoli misu et directement bato nyonso na kati hôpital ba komi kokumi sa nzambe c'était terrible et na prier na nzambe pesa maloba pona bandoloba maloba doit être na nzambe na foule mpepe na fongoli mnoko na bibo pesa ngama na prier pona mai na melisi papa asanzi wa lo asanzi biloko bato misunya bato papa mwana asanza ba ekanti biloko asanzi biloko nyonso bande kolela ndinga monde des esprits andi ko sanza biloko papa asanzi biloko kantine plein nde directement na foule matoi fale pas mwana bandi ko yoka mwana telemi ozaki c'était catastrophe na ba docteur na ba médecin na ba infirmier di sorte d'église oh gloire à Dieu papa c'était terrible makambo ozamba ça et lelo oyo tanga biki mama na ye akoma fidèle l'église bayane bango nyos akoma fidèle presque famille mi basambe la kapalanga et bandimi ça ma dossier le prophète la dossier compliqué et na minute oyo na bandaki ko pese ba formation na pese ba vu à baptême na pese ba formation ba fermissement nzambe ko tsaki mona za appel formé c'est Dieu est-ce que ça n'a sur les nzambe muto ibisa kiyoke parce que il me ça pardon il y a beaucoup de magiciens dans ces temps où tozanango abongo mutema maman comme prophète abongo mutema maman comme pasteur abongo mutema donc il y a plus encore que muto abongo mutema c'est un frère c'est un fidèle à quelle église au sein mais normal mais mon a pour maman comme une église pour on remarque que mutango a comme serviteur de Dieu au lieu de à maté ya normal mais bali à la vraie nourriture au moins on met tout ba au ba sampongé oya aïe on a baka kaché mais à quoi il n'a tout n'a pas tout histoire de la quartier, ça n'a rien à voir avec l'appel. Non, moi je ne la disconviens pas. Ça dit, ce que moi j'ai découvert en lui, oui. C'était l'appel. C'était l'appel. Dieu m'a dit. Oui. Même quand on a aillé dans le Seigneur, on a commis qu'on péché, on a commis qu'on a prié, on a dit qu'on a idée comme un serviteur. Ok. Mais si on a amené la confusion, on a péché un signe. Et puis ils ont pourquoi papa m'a sacrifié moi. Parce que moi j'ai une étoile. Puis moi j'ai Jacques Abano, David, la famille, Esther Alibota. Ça dit bénédiction, il y a Zambé, dans la famille, dans la moi, même maman. C'est dans mon image si nous avons la qui s'acquinga pas. C'est là, tant on a dit qu'on formé moi, on a dit qu'on église. Et puis tant on a dit qu'on prier, on a dit qu'on formé. Na mona ki 3 signes aux amba confirmer que moi on va appeler Nzambe. Premier signe, signe à liboso, oui. Alingaki aloba Nzambe makasi. Chaque fois on a te ya bande kolela. Zolanda papa. Azaki na joie ya liloba Nzambe. C'est-à-dire yé pour la parole. C'est-à-dire Alingaki loba en plein akaka mbala mo bon motema alingima liloba Nzambe papa azanga prière était alingi parole. Deuxième signe alingi vie de prière. Vie de prière. Alingi prière hier pour la prière sur la fouka ngana hier papa tokenda 4 à 6 heures du temps. OK. Allez mbakate. D'accord. Troisième signe. Azaki l'esprit attends na siliki na katégorie troisième mutu. Na kotombo rappel l'église. Mais ça toujours l'esprit à bergerie. Esprit ya mawaba passion ya batu. Voilà. Parce que il y a des fois on a sur la tomboki l'église on papa ça dit et puis avec la signe wana ozomona après ngai mo on a ko na vision zamba zo ebisanga abi mona na zamba salanga formé dans monde le na formé à dans la cellule oazo kamba jusqu'à présent on peut ce ministère non dans le ministère c'est un frère mais jusque là c'est un frère mais serviteur na kati église d'après c'est cellule on a pris na kati na cellule na babenge d'habiter na mokambi dadi babenge les jeunes lions parce qu'il y a beaucoup de non la plupart il y a un
encadré, il a un père. Non, on a tout ni kakanabi parce que les lots, si un homme de Dieu a commis un mois, moi, nini, pour le homme me changer, moi, au Saint-Père, n'a habité dans 5 ministères des arts, je ne sais pas, archibishop n'a habité. Il y a un encadrement spiritualité. Mon y est, à la sous-autorité à Tata. À la mouton à Bissé, sous mouton à la Guissé, mouton à PC de délivrance, mouton à la Guissé, ABD à Évangile. Isaïo. Ok, merci beaucoup, Papa Abraham. Je crois à l'image érotique là. Et il y a beaucoup de gens, tout le monde a même vu le BSK, même Nature, il y a déjà il y a Tombola battu et puis après, Aniko Bukamuta, parce que ça, c'est une logique de quinoa. Mais pas dans les canons raté. Ça, c'est une logique, il y a des Congolais, des quinoa. Pour un quinoa, tant qu'il n'y a pas de le cola, même si on a des loups. Même à parcours ministère, il y avait un frère Mokwayaki, à Zanon, dans une grande église. Il a dit que non, papa, c'est Dieu qui m'a envoyé chez toi, dans la moine, dans sa makolonayo. Et moi, je l'ai accepté. J'ai encadré ma grâce, j'ai la parole, la prophétie, et l'eau de mon côté, j'ai encadré, j'ai mon thème, la tata nyoso. Ceux qui ont en tout cas, ils ont prophétie et raté. Mais aujourd'hui, tant le loyo a bâti une église, et le loyo a retourné chez son père spirituel. Moi, je suis plus son père. Ça, on est dans le quinoa. Et pendant que on est dans le belé, bon, nous sommes dans le catholique, a commis le loyo. Pasteur, ça quelque part dans Namboka Biki, Ayoka Bengabi, toi tu es aux alliés et né dans la foi. Mais moi, Nazui, n'encadré, dans la question AB, mais les lois comme il y a comme dans Namboka Bepaya, Abinga Naza et Néné. Donc, ça dit c'est ça, un jour, ils ont une image érotique là. Les lois, papa n'a retombe là. Bateau sur la tombe là, bango, Keba, c'est un danger. Quand un père te lève, il faut faire attention, Keba, chitnez à Mabé. Les lois. Notre soleil comme les lois. Si tu ne peux pas commencer à bénir quelqu'un lorsque tu es encore jeune. Il faut pas me la mouton comme faible. Il y a papa qui est là, je crois, si on a 5 ans, papa joyeux anniversaire, je dois aller pour comme faible, comme papa, je dois aller maintenant. Je n'ai pas prié pour nous. Yo lelo yo zoloba, tomboli papa na yo bona bona. Un jour, au côté association, il y a des jeunes prophètes, il y a des prophètes. C'est une question, hein? Oui, na répondre. Oui. Et ça va tout misusu bazobi makaka boye. On papa nanga lo ba ke biso ba oyo to bénéficier mingi parce que na linga mingi na zala pembe na papa na apprendre. Et na za ate pona zuana ke lo comme li baby. Na zui na bénéficier à l'inter na kei. Non. Et ça na deux prières na sambela nzambe. Et ça moko ba si deux sujets on a bon de l'anzambe. Premier sujet mais que un jour, ceux qui ont tombé ngai, comme on a battu badorangote, on est à premier sujet. Deuxième sujet. Deuxième sujet, nabanzambe sunganga un jour. Attendez ni le diable a possédé à Luki nazala rebelle t'avais papa nanga. Merci beaucoup. Merci. L'homme a un dossier compliqué, je crois, comme Nasuka. Télévision, ça air. Ton numéro de téléphone. Et puis, s'il y a un programme, on peut opérer ce programme. Je crois que tu vas voir l'andayo, la minute, bazaï nana sauf nayo, bazaï papa, benga sur l'homme, il y a un dossier compliqué. Mais habitez nous koloba et puis batou. Oh bazaï ti le lon na sala oyo. Jeune frère yo, ni nous koyim ça pour na bango parce que le temps est déjà la calamité Christ Jésus, notre véritable époux, parce que nous sommes des églises, azwa ko moi si waza 100 ans je peux s'en rire, ou à l'église naïe, n'habitez batou bana na makambwana. Ou le balaboni. Voilà, merci beaucoup, Papa Eric. Racheter les temps car les jours sont mauvais. Tant que ça, ils attendent ma bête, Satan a télémi ma casse. Et la Bible dit quand le Fils de l'homme sera élevé, vous brouillez ma oyazali. Le problème qui est là, c'est quoi? Nathan Oyo, Bandeko Nyonso, Bazola Nabicho, dans le monde entier, prophète a un dossier compliqué, ou a traité un dossier, ou est compliqué. Parce que Satan, dans Jean 10, Malobi, il vient pour détruire, égorger. C'est lui qui complique notre vie. Mais il faut, même ça, ceux qui ont présenté, ceux qui ont adversaire, ils ont fort, comme ils ont légèreté. Quand l'adversaire est fort, il faut aussi qu'on présente Zambo, ils ont compliqué, ils ont plus fort. Parce que Satan, il est fort. Mais notre Dieu, il est le plus fort. Satan est puissant, mais notre Dieu, il est le tout puissant. Cela dit quoi?
Satana a tellement pour détruire ma balle, pour détruire ma foyer, pour compliquer ma vie à battre, pour compliquer ma misala, pour compliquer ma robot, pour compliquer ma tout, robot tiba na yobala ma komba kizengi, net maman moko a utobika, moi na a comme ça qui n'est États-Unis, a comme qui un allié mental, on go tanga avec col moko, moi na comme le rola babaner dans mon tour comme le rola kizoba. On a prié pour lui. Ça dit, yo on a un dossier compliqué, libala compliqué, magistrat au quatre dossier dans le baromètre fois. Avocat sans dossier. Nous n'avons pas dans l'hôpital, en tout cas, mais c'est comme un dossier compliqué. Libala complication. Au bout de la complication, au zorazem na complication, zemne ya la bitumba, libala mobile ya kimayo, mikanda bana ukenda poto, États-Unis partout ça, mikanda ozwakate. Prophète a un dossier compliqué, yeyo aza awa. En tout cas, mission Ozamba Pessinga et j'ai traité comme un dossier difficile, un dossier compliqué. Mon esika maël n'a pas qui est bandi. N'hésitez pas d'appeler les prophètes. Benga prophète a un dossier compliqué. Tala libota aux familles, oh, batela ba promo compliqué, mais le moi la bango comme ça Nzambe qui me kota libota. En tout cas, maman c'est peli famille no sobaye dans le Seigneur, na joie bisayo maman papa. Yom Tourolande mission partout Rosala. N'hésitez pas d'appeler les prophètes. Numéro 082 28 66 155. Et puis, sans oublier, Tozali, na 9e édition, il y a 120 jours de prière. Pour le moment, toi, on a 120 jours de prière d'église. Naza représentant légal, il y a cité les affranchis, toi, on a 120 jours. Par jour, tu ressembles à 4 fois. Par jour. Tu ressembles à 4 fois. Toi, on a quitté ta tombe, il y a 5h à 7h30. Deuxième kit de 12h à 14h30. Et puis, troisième kit de 17h à 20h. Et puis, il y a sous qu'ils ont de 0h à 3h. En tout cas, la prière, on a tout ça, mais pour un dossier compliqué, la vie à battre. Bateau, maintenant, la vie compliquée, le dossier compliqué. En tout cas, celui qui est capable de prier est capable de tout. Alors, n'hésitez pas d'appeler les prophètes. Et les prophètes, il va prier, il va prier, il va prier. Dans une orientation, ensemble, la peau, d'ailleurs, que dossier na yo et kosi là parce que moi ça va ndeko tanga makila bible lobi que ameka qui a dépensé qui nyo soit là qui na mo qui lobi côté mais mukolo wana tango simba qui lamba abikaki parce que bande ko loba na yemo ko question na simbi na robika. Alors par rapport il y a problème na yo il y a situation na yo le prophète est là église dans ma tété église mais ba celle les gens ba différents communes. Alors na pesi sous numéro na pour la deuxième fois 082 28 66 155 numéro prophète. Merci beaucoup Ndekonyo Soulanda Kibiso na carte notre chaîne chez Télévision émission sur grâce à Dieu. En tout cas, on a dit que vous avez tellement belé, vous avez besoin il y a papa na biso Abraham, l'homme il y a dossier compliqué. Lido, il y a un jeune comme vous avez déjà Jacques donc il y a un appel. Bah puis si comme vous avez que Jacques, Jacques c'est parmi les apôtres à foi. Jacques Nazar apôtre à foi. Mon Christ Jésus dans le ministère on a un autambola, malgré 12. Mais Christ en autant on a 3 personnes. En autant on a Pierre comme l'église, en autant on a Jean. Jean Makelele, l'étonnement, c'est ça Jean. Et puis Jacques c'est la foi. Donc Christ a dit que non, si on a koufi ba ochali banga loko la Pierre azali banga loko. Christ a dit que ceux qui na seku na bi que tolme ko beta mango za représentation loko la Jean. Et puis la foi doit permettre pour que Christ abima na kati ya kunda po bima. Donc c'est ça yango que ça na rotambola. Tika tenzamba lola, nzambe ya makoki na nyoso. Bandeko nyoso boza partout. Vous contactez les prophètes là, je crois vous priez pour Nabino, mais na ko revenir na parce que j'ai beaucoup de choses ya koloba parce que l'église ya kokufa ko kanga batu 4 modules la prière pour que ne musala mu nini asisa nini donc na yebité les loyo. Tika tenzamba lola pa mbaso to kuta mikolo ya merci. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.